Saratola TV. Bamisien babengra baconsidéra ça na bisoté. Ouais, là tu as raison. So zika musala makaso to sala pona ba musicien. Voilà. Tiangora elle politique batu banginditi. Saratola TV. Pour à lire, on voit les choses, makambo pende zo multiplier. Bien qu'ingratitude na bango. Est-ce que makambo maman masi pesa? Tala nako fozo ngoya chaque. Eh mama si ando bamba ba fiche. Noko makambo eza. Ah nzambe. Saratola TV. Koffi Olomide aza bien te na Adolphe. Koffi Olomide bazo solo la te na JB Mpiana. Mais abengisi Weranson na concert na ye. Sankara Lobby que oui, Weranson na kozala na concert ya Koffi Olomide. Pas tout va considérer yango lokola trahison. Comment vie o aza bien te na baninga na yo, mais yo ndimi invitation na ye Saratola. Saratola TV. Tant ngana kanga photo. Eh, voilà. Na kanga photo na fi. Na kati avion na faire. Atuna mato epola leke chute, atuna fivette makolomba sute. Ngana mona jeune fille mo balela. Atuna clochard te, atuna montu te. Papa vero solo ça fille. Atuna te wala yo finga ngo finga. Na va na faire poser. Saratola TV. Ngana oloba kaka soki Koffi a se décidé na wera ba yokana. Eza ba problème na bango o ba monike toko cha bala terre. Rien à voir na trahison. Saratola TV. Moi je pense que na musique papa a la raté ba mentor na ba coach bazalaka. Souka na kombo. Donc dans le banga que non, Weraza papa te mais Werazali formateur na bangoto. Voilà, papa est sur place te. Papa c'est pour une famille. Saratola TV. Ba artiste belé ba ozala ba victime nango. Un jour. Eza combat offert à Zaranango. Alongwa na wenge musique à maison mère na bon moment te. Ba fan na wenge ba supporter départ. Départ et affaire été. Ezara en mon petit kalaka. Saratola TV. Mais récemment tout le monde qui dit on alobeli Koffi, alobeli Fabrica, alobeli bah Moïse Mbiye, bah te belé. Donc moi je pense que peut-être na koto ana Ferré a tchakae entreprise ya Kindingu. Pour ceux qui peuvent nous travailler à la Ferré. Aussi mbaba. OK, sous na entreprise à mutumusute. Voilà. Saratola TV. Na éviter les lots sera batika Ferré. C'est que il faut azonga pena naître. Bien. Alobela batutu. Batutu asenga pe batutu. So il peut fatika Ferré. Afinga pe Ferré te. OK. Ici dango la vie continue. Saratola TV. Parce que so potali kindingu l'autre fois kindara pe makala na compte pe affaire été na comment kamba ya mama jabu ba Moïse biye les ara pour ba faire été dans faire quoi assumer ba charge wana penyon sauter na été sozo comprendre. Au fandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba. Bino moko boyebi baproduit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa bato loposo, kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya baproduit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numero oyo +32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout aux amis na monde entier.
ezala na Afrique, ezala na Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba. Sala bango confiance, okozala mobimba, pour loposo na yo, ekozala kaka, ngebu, mwete, pete, ekozala kitoko oyo wapi. Ya normal. Okay. Oui. Saratola TV, la chaîne qui assume. À nouveau, avec ces très bons duos entre Papa Dona Condé et Maman Saratola. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Page d'actualité. Vous allez nous suivre. Nakati ya tout info télévision, pe boza kolanda biso nakati ya Saratola TV. Ezali émission ya actualité culturelle, actualité musicale parce que bon ebi que mboka na biso Congo, bokola la bien bola mukabo na ba problème bola mukabo na makambo. Il est de retour à Kinshasa, Saratola qui est notre invité et directement na kokoma na biso pe ko lukaye to mekape ko brosser ba actualité et ça tellement ébélé. Ça makambo ça tellement ya koloba. Alors moi je vous demanderai de nous suivre avec beaucoup d'attention. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, il y a tellement beaucoup de choses à parler parce que la légende de Koffi Olomide a préparé ING Arena dans 3 ou 5 jours à Wazali ko se produire. Comment ça se passe? Magamango za ko tamola ndengeni na Koffi Olomide. Sortie médiatique, il y a Hervé Ferigola nakati ya émission Bosolo na politique, liboso ya ndeko nabiso confrère nabiso Israël Mutombo et après cette émission, tomoni tellement beaucoup de polémiques. Est-ce que ba makambo ezali ko sala polémique wana? Émission ya Ferigola pa ya Israël Mutombo. Madame ya Mouze Kindingu nana sakasaka. L'ité ya kanda, bango tout aussi te ba komona baza ba proche, baza ba communicateur et artiste fait rigola. Nini eza koleka. Est-ce qu'il y avait déjà de choses qui s'est passé à l'interne et na moment à faire à déclencher pour dire que mutuna mutaza na entreprise na ende et boti et bimisi ba makambo nyonso. Saratola va répondre à toutes nos questions, tout ça effort. Il y a quoi analyser na ndeko na biso Saratola parce que boyebi ko à un moment elle parle vraiment comme il faut. Alors, Maman Saratola TV mbote na yo. Mbote Papa Dona, mbote na batunyo so bozola na biso na toute info et puis na Saratola télévision. Mbote la bino. Très bien, merci beaucoup pour la disponibilité na yo. Et ça là bien. À chaque fois Maman Sarato tourner, il y a beaucoup à dire. Papa Dona, je suis fatigué. Sarato les hommes salo pona na vie. Choix ils a des photos tourner. En tout cas, bon retour au pays, bonne santé. Ouais, santé, ça va, hein? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Toro tambolande mokile omimabiso. Ah oui. Sinon, ça va. Dieu fait grâce. Sorobi, ça va pas pour na ba détail mike et ça l'ingratitude devant Nzambe parce que mon toi akolo ba ça va pas, c'est que sorobi ngana so dona na mbeto hôpital. Pas supervisinga. Voilà, ça va pas. Voilà. Donc so derrière na capacité au solo la boende na média. Oui. C'est que ça va. En tout cas, trop bien. Voilà, tout va bien. Alors, to lali to la moki en tout cas to tango etani na rythme mamba politique, nego constant mutamba et que kei bon embouteillage tout ne sali peut-être que tout tourner cette émission un peu en retard, mais vous supportez biso tout ça l'effort que vous avez avant, que vous avez attend. Saratola, est-ce que par rapport à l'actualité politique constant mutamba, cause en la phrase, cause en liloba loba? En tout cas, phrase et athée. Comme vous êtes, hein? Eloquité. Oui, bien. Papa Dona, kosa kere rwanate. Soromoni dossier dans les réseaux sociaux il y a ba congolais. OK. Que la majorité bato ebele bazo ke na ngambu moko yo ya uza na ngambu msusu. Babo maoti. OK. Donc il faut rejoindre les Karabatu. Soit te rejoindre soit aussi l'ami. Nazo sera la bête bora Marcelo. Alors yo makasi na ko silama soki seja ko silama. Na silami na ngata yo ka Marcelo. Voilà. Na ye na epsi batu ke et à ma baliwate et à ma bambonde les kanakati. Et les kanakati entre famille. L'aura majorité bara pour ba clouer Marcelo. Ba bosana ki na bango. On va faire partie kuna te. Na tiki ba clouer Marcelo. On verra la suite. La suite. Mais dossier on était comment sous ko baluka.
Mabeza. Mabezali. Yo solo bi mabeza en tout cas c'est mabezali hein. Kasi ba famille bana parquet. Ba YouTuber ba si ba diri da ba mbongo na bango ba émission e ba ngondi na kati. Maman ça ma tata. Ce qui concerne la politique en tout cas na tchata commentaire té. Très loin de toi ma politique. Très loin de moi. Donc Tolobara courage na Constant Mutamba. Très bien. Juste ça. Merci beaucoup Sarah. Yakubakisa Kolongola. Ngamoro na leka pe na nzela wana. Ouais. Ngala binira courage po et ça stress en fait. OK. Ah ça stresse hein? Eh papa. Et quand dit ça rapé? Te ngala kondana ngate. Ah yo kondana stress. Ah ça oui. Cause on a problème procès na justice. Papa dona toi na 50 000 avocats et stressara. Ah oui. Il faut oyeba que dossier na ngesi. Et si attends yebi koza na raison. Il faut ego stresser yo kaka. On a yo muto na raison mais il faut yeba que dossier na biso esilaki voilà. Kitenga to ba condamner nga. Voilà. Ozomona ndenga na zanga na parquet à grande instance ça. Oyeba te ba ko kitanga makala to na rozala. Ego suka ndenge nini? Ça stresse en fait. Ça stresse. Maintenant, on a compris que Bakitinga makala na zo ikimia. Kimia, voilà. Donc comprendre maintenant sort na yo. Il sort na nga yango. Comprendre sort na nga na zumba mo kimia na comment Lukasko ndeni na revivre la makala. On s'en sortir, OK, c'est ça. Donc ça stresse, voilà pourquoi on a bika courage. Très bien, merci beaucoup Sarah Tola makambo ya politique. Musika na mamba politique. Du coup, tout ça obligé ko kota mbala mona mba musique. Alors, toujours, on se revêt avec des dossiers. Toujours, tu as un dossier. Avant, tu as... Mais que musique, il na boya. C'est Babengra, dona. Ah, Babengra? Ouais. Oh. Oui, puis Moussalo, non, il y a bisoti. Monsieur Babengra, considère ça un bisoti. Ouais, là tu as raison. So, Zuka Moussala, Makasso, tout ça, là, pour les musiciens. Voilà. Tiangora, elle, politique, Batu Bangindit. Oh, mais ah, on remonte pour la Jeep. On a signé kaka. Ah, Sarah. Obini conseil exacté. Bon, comme dans nos quêtes, on a fait ça. Papa dona. Tout ça là. Il faut en dehors il y a respect, considération. Oui. En dehors de considération, on doit être payé pour ça. Ouais, il faut se retrouver quand même dans ça tout ça. Musicien aloba, alobelanga, akota ba vie nae. Voilà. Papa. Respect ça. Mais je crois qu'il y a TV5, bah quand ça paye ma vie, mais il va payer très cher. Très cher. Na moi minute mukie. Siko ya moina boya nanga. Nana notoriété nanga. Oui. Madame na lobela on mara mususu pona ko tsapeka mbongo. Mais ya ko promouvoir batumo boye baza irreconnaissable. Baza na reconnaissance té. Tant pis. Ba musicien na biso ba ebi respect à immédiatement. Exactement. So lingoye ba valeur na biso qui est na politique. Voilà. Ba respect à biso. Oh, la politique ba valeur na biso qui est na politique. On comprend que les médias ont respecté comme pas possible. Très bien. Mais nanga mon abisso en tout cas, c'est malheureux. Mais le roi yo papa Donato Sani. Tolo bakaka. Musala pito pona. Musala bobone. Très bien. Voilà, Sarah Tola. Makamweza makasi pe belé na kati ya wenge. Wenge. Tant dans le but wenge c'est-à-dire so zui, wenge d'ensemble. 4x4. 4x4. Adolphe Dominguez na Weranson ezo belate. Tant dans le but wenge na une maison mère. Maison mère ba fanatique ya maison mère na ba gaulois actuellement ezo belate. Makambo eza noko. Makambo eza. Ezali penza wana eza. Adolphe Dominguez. Yako fandela pe ko lobela ngo moko sima mosusu. Mais non, on a mon faut ya zongela ko ya chaque jour. Chaque jour hein. Pour à lire où vont les choses, makambo pende zo multiplier. Bien qu'ingratitude na bango. Est-ce que makambo maman si pesa? Tala noko faut zongo ya chaque jour. Eh maman si ando bamba ba fiche jour. Noko makambo eza. Ah nzambe. Pardonna. Donc c'est la paix concert à maman si. Papa Dona.
Makambweza fa. Dans 5 jours. Il faut y a. Il y a solo Fogoya. Il faut y a. Donc quoi dossier Moutamba va reporter. Va reporter oui. Il y a qu'à pardon. Il y a solo. Il y a qu'à pardon travailler surtout travailler papa Makambweza. Moi tu n'as rappelé l'homme sur Yebes. Oh na bossa na kikutu. Makambweza papa. Eh. Siko je me reviens au banana on a dossier ya Wenge ensemble avant tu y na Wenge maison mère. Ba clan est commis kuna. Tomoni côté kuna commis Adolphe Dominguez, Bazabia, Najibem Piana, Bazabia, na Selebu. Côté Tomoni, Weranson na zalokola yemoko, na vie na ye le Rambo Kofi Olomide a bengisie na concert, baza trop bien. Alors, Sarah Tola, to bana marambu ya Wenge aujourd'hui, c'est comme si ba vient habitué à Wengende ti bien que ba beta ou te ko beta concert mo pour na ko réunir bango ko sangisa bango c'est comme si l'hypocrisie zo continuer kaka ndeti bolingo ya solo penza kati na bango isa kaka te ndeti o mona makambu ya ba Adolphe na ba wera ndinza ko kendele. Comment tu peux y analyser? En fait, eza hypocrisie. Trop bien. Papa Donaya le roi producteur mo a elelo. Nga se retrouver na paquet na nga. OK. Abina nga habité. Nalingi yona journaliste mo boso la raté pe na fouté paquet na e. Bossa l'émission bino mi balé. Bo la xami so batu ke boyokani. Té na zo paquet na zui. To yo suni ko paquet. Mambo ya na kati wana nde es vérité. Yepe moto wana tanga oya ngape na bika eka pona paquet. Oui, voilà. Parce que la réconciliation et on a besoin l'art. So toi on a pour ça tout bongisa. Toi on a besoin producteur ayata sangsa biso. Très bien. Très bien. Oui, puis que tu as 4x4 Wenge, photo sangana to kana. Que tu passes un moment difficile là. Bengana Adolphe, benga JB, bosala ngono na coulisse entre bino. OK. Baboye ko annoncer biso officiellement que wana concert. Ozomona. Mais o eza que producteur nda ye ko sangité. Ko kana te hypocrisie. Très bien. Parce que na kati wana to moni yo zo sa réconciliation na mutu. Po ba cheli bino mbongo, zo benga réconciliation. Mais bon, l'effet ya kondima peut ko réconcilier moto on a bien que mbongo mais OK peut ko boya. Oko boya mais tant on est intérêt na yo papa c'est l'argent. L'argent mbongo a dépassera au-delà. OK. Ba penser à battu. Moto tanga tali na pesu na c'était. OK. Travailler na souté. Net ba vient sur ba célébrer. À travailler. Moi paquet. Et puis et ozo sanga. Il faut créer l'engapé marché. Très bien. Je travaille. Est-ce que le binga fona comme un camarade à JB? Est-ce que non comme ça un camarade à Ouira? Mais non. Les arato betandoulé na podium. Après ça, chacun pour soi et pour tous. C'est l'hypocrisie. Donc en réalité, et là que sangisaka et sangisaka bango ezambongo. C'est l'argent. Eza bolingo na bango ya karaté mais zambongo. Bon, bolingo ya karaté papa va sali combien d'années ya koina na wana? 25 ans. Ben ouais. Bon, après 25 ans, négociation fait ça pour un concert. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon tous il n'y a rien. Quelle hypocrisie. Voilà. Après séparation à Wenge, ndenge kendara, tomonaka koto bakenda 3, koto bakenda 3. Na 3 ya koto yo, bayaka fondé Masela, Didier Masela, Weranson, Adolphe Dominguez. Il y a 3 administrateurs basala la maison mère. Mais les lots en tout cas dans internet, maramboye lobama que Adolphe atikala kozala cofondateur ya maison mère T. Weranson nde azalaka yemoko azalaka fondateur ya maison mère. Adolphe azalaki musicien lokola tout autre musicien lokola Ferre lokola Babindombe à l'époque parce que Werande azalaki mukolo maison mère. Est-ce que oso partager même avis? Bon, déjà Wenge musique à maison mère to kota na kati ba détail était pas là. Mais tout le monde a Wenge musique à maison mère et ça là. Il y a Weranson. Oh, parce que tout est papa Luna. À moins que tous à mal informé, to Adolphe yé mouraya pour expliquer bisonenge Wenge Salama. OK. Mais na mi soit pas tout nangana yo. To bengara Weranson. Président de l'orchestre Wenge Musica maison mère. Très bien. Jibem Piana président
et orchestre Wenge BCBG. BCBG. Donc ceux qui ba cofondateur bazara na Wenge musique à maison mère. C'est à eux ndeba ko ya ceux qui Adolphe peut-être à l'équipe d'émission a réclamé que non on a cofondateur ya musique à Wenge musique à maison mère et tout. Tokoyo katondima ipo bango ne bazalaka. Biso surtout quand on a ouais rendre président. Oui, c'est un peu ça. Donc il y a un petit problème. Kofi Olomide a bien été na Adolphe. Kofi Olomide bazo solo la té na JB Mpiana. Mais a bengisi Weranson na concert na ye Sankara Lobby que oui Weranson na kozala na concert ya Kofi Olomide. Pas tout va considérer yango loko la trahison. Comment vie o ya bien été na baninga na yo mais yo ntimi invitation na ye Saratola. Maman, où ça? Oui, il y a intérêt peut-être. Ok. Penga na yebi pina wera na Kofi ba yoka na ratin. Ngana yoka kutu il paraît. Bata ba français, boza maele, ba fana wera, ba fana Kofi na lobby il paraît. Comme na ngobe lobby. Voilà. Wera so na kimisa bana na ina Congo kotanga na États-Unis parce que Kofi abanda Rolanda via bana wana ya basi sima. Pareil na JB. Na bana JB. Ok. Ngana otoyoka lisolo. Tozaka na be lobby. Oui. Balobaki. Kofi aza Holanda Daida to Soraya. O liboso za la Soraya. Na moko na bango ya. Moko na bango we. Ba soupçon ebima. Ebima oui ba posaka yango pe na ba émission. Tomona père na biso ya musique a mbiaka musique auta okufa balela na parler du peuple. Nani Papa Wemba. Kester Mbate. Taboulay. Viens moi comment rapper. Lutumba Simao. Pas Lutumba te. Verkis. Verkis qui a mangana. Ah ok. Kofi aleka wera boy pap na mbotete. Apesa mbotete. Te aleka. Ah, viens toi na salara wana leki na. Ilandaki. Ok. Na ebite réconciliation et salami quand et salami na but nini. Peut-être oui rana JB batali ba intérêt na bango oui rana concert atali tam so ana besoin ba fana fale ya Kofi et Kofi pa na concert atali intérêt à cause ana besoin ba fana ya Wenge musique à maison mère. Donc bango mi balé ba pourquoi ba sali réconciliation. À ce qui concerne la trahison, moi je pense que l'infraction est individuelle. Oui, très bien. So wana na l'état. So toke na ndenga nzambe les saluts est individuel sous. Donc ce qui Kofi a un problème na JB, ils a JB na Kofi. Et concerné où est raté. OK. Ce qui Adolphe a un problème na Kofi, ils a Kofi na Adolphe. Et concerné où est raté. Ce peut Wera a un problème na Kofi et concerné ni JB. Voilà. Donc ce Wera na conflit na ye na degré à conflit na ya na Kofi. A se décider ba bongisa. Bachana c'est. C'est normal. Pour mon éloko est bon ba congolais mingi ba na comportement OK. Ceux qui ont soutenir famille Marcelo balingi batu ba journaliste nyo surtout comme bata famille Marcelo nandeni ngana yaka internet na mutu tiens mais c'est que ba Monique on a des bonnes causes faut bino nyo défendre bonnes causes ba benga ngo liberté d'expression na respect à choix ya mutu. Très bien. Oui. Dans na choix zate donc ba problème Kofi na kona na wera ba régler ngo bango mi balé ceux qui wera sentir que niveau ya problème na Kofi et comment senga to bongisa baza libre bango sont balé baza très libre. Oui ba bongisi na bango donc rien à voir na trahison. Congolais bazana le moko boye. Il faut l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Nandeni. Voilà. Oh, nandeni. Tout le monde a mon internet. Yo côté la himuto, soaneli muto pour la munga mona na mona mon héritier. Voilà. Na fingani na ken piana. Ti. Au défendre ye. Du kabonzo ka héritier sola na ken. Nani zoba. Ba bimisa o pena libanda. Libanda zoba penza au carré. Très bien. Donc JB a quoi imposer Wera a ina Kofi pour la problème na été. Botika comportement wana za mingi na ba congolais. Donc so yo za ennemi yo kana na mutu wana te olinga pe na kote automatiquement na kati ennemi wana nandeni. Mais ça rato la biso male to solo la bien. Tant que non mutu wana to bebani abebani nanga. Mais yo comme solo nanga bien. Yo bebana na ye.
te na osala ngote. OK. To sala ngotro. Et Monique est professionnel té. Et professionnel té. Très bien. Soit parce que because ya ko beba na bango té. To sala ngotro parce que ba ko bongisa na minute yo sko zala wapi. O zala wapi papa dona. Bateau yo côté laki bundi ofingi oswani et puis basenga biso permission te. Jamais. Erwa benga na ba comme na message. Basenga biso permission te ke Sarah tola nengo bundelanga na odinga na komo sola na. Omoni ndenge nini? Benga. Batu na tamo avi na yo mukie. Tout kaka na internet. Tata. Ba photo comment circuler. Neti. Na pesa ba exemple. Exemple ni. Tango ngana kanga photo. Ayo na lova. Voilà. Na photo na na kati avion na fere. Atuna mato epola leke chute, atuna fivette makolomba sute. Ngana mona jeune fille mo balela. Atuna clochard te, atuna montu te. Papa ve, atuna te wala yo finga. Na va na fere poser. Abani na osombela na wifi ya vol mobimba. Très bien. Est-ce que tu as vie à taille bureau moko? À taille communicateur ou bien communicatrice donc mutu nyoso surtout quand mona photo ya Sarah Tola. Bo tshela nga photo wana. Mona photo ya Sarah Tola. Photo na linga. Tshana photo wana. Oyebi Mère de Chibamba bengi ferabi o nazo mona eza nini? Eza ndoto to za réel. Eza montage votre internet ba sali montage ou quoi? Très bien. Rien. Et choka bato ebi ça va choka tellement bato. Viens na Paul Muntu na pesio ba mbote belé. Abinanga mais c'est vrai ou c'est du montage? Très bien. C'est vrai. Et choka bato. Et choka bato. Makambo bino boyebi beaucoup takate. C'est vrai, on peut être fan de quelqu'un. Moi, le fanatique, on comprend parce que ma fan bana amte. Bana amte, moi on contrôle dans moi ça. Le roi nga yozo imposé faire kanga nanga photo te. Très bien. Yoza nani. Faire autant la poids na yo na savoir na yo na poids ya Sarah Tola na savoir à Sarah. Alors ça la choix, mais le choix est clair. Est clair. Oui, clair. Artiste a l'avantage de collaborer dans la chaîne la Sarah Tola télévision. Bien. A l'avantage sur le plan professionnel na collaborer na travailler na journaliste nini. Automatique. Ma ben nga nyonso bon la commis bien. Ndenge to mona esalama na mambebele ya. Donc eza exemple to pesi mais ça les manka. Ngana olobakaka soki Kofi a se décider na wera ba yokana. Ils ont un problème na bango, au ba monique, toko tchaba la terre. Rien à voir na trahison. Non, rien à voir. Rien à voir na trahison parce que entre eux, bah on a winga, on va yo kanate. Trahison parce que une fois on te rappelle, interview moi salama batuna oui ranson na lobaka que ba benga ekutu na mariage a Didi qui noa ni na mère Amida. Aboya okende ko beta concert. Pona nini? Et n'a que ça la bien t'a trahi moninga nae. Mais cette fois-ci, il a trahison te hein. Non, mais moi je pense que là c'est l'intimité, c'est la vie privée. Et comme il vie privée. Et on a professionnalité. Ok. Et alors, on a plein de trouver la trahison. Très bien. Et alors, est la vie professionnelle. Professionnelle. Mais ça n'a pas Kofi. Et ça c'est que Mutumora bali moi si à moninga. Yo qui ne soutenir Mutumora. Il n'y a pas de trahison dedans. En tout cas, je suis ni contre ni pour. Dans ça l'analyse selon Sarah Tola, en tout cas, il n'y a pas de trahison dedans selon moi. Bien, merci beaucoup Sarah Tola. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre analyse d'aujourd'hui. Et ça, Sarah Tola, ça sur notre plateau. Bozo landa biso, on a tout info. Bozo landa biso pe nakatia Sarah Tola TV. Merci beaucoup na ba commentaire, ba suggestion, ba remarque nabino. En tout cas, vous s'habituer à nouveau, vous s'habituer de nouveau. Na duo na biso ya actualité à chaque jour nengebo linge la biso ndebo mesana na biso na ba page TikTok ba page tout en tout cas bozongela ko publier et que ça la biso trop bien makasi. Voilà, parlons maintenant il y a sortie médiatique il y a Ferego là. Il y a tellement beaucoup de points que nous allons essayer un peu d'analyser et je me reviens bientôt dans un point oyo makambu ya mwana. Na émission boson la politique faire à lobby moi dans la musique azalakati tandis que batunya so baebi que Ferego là azali moi na yawe ensemble confusion et si Sarah Tola qu'est-ce que tu peux dire sur le plan professionnel moi dans la musique azalakati je confirme. OK mentor
Yebisanga français ni to ko employé wana. Ba pesa biso français wana o ezola kisake fera mwana wera. Français wana sur le plan professionnel. So to ngi to s'exprimer na français to lobani. Na to ko employé to ko lobata coach. Au moins que bala na te coach na papa deux personnes différentes. OK. Ba koko loba coach. Ba koko loba mentor. Mentor. Coach. Papa. Non, papa ezalora Brian ninga vandi wana ba ke ba sombeli lipa. Ba cheli ba vandi se balbia lelia. Na tongo ba ebisi lata balati se uniforme ba ke ba tike na clado ayebe lo te papa o la kisi. OK. Yango na papa. Mais est-ce que Ferrara papa na wenge musique azara mwana na wenge musique à maison mère. Moi je pense que na musique papa a la raté ba mentor na ba coach bazalaka. Mais ba moment ba lobaka que ba utaka de nulle part. Et belé ba uta de nulle part abeta tan orchestre moko te kana quartier ko yemba yemba tan ko yana orchestre de ba juillet ba la kisi yemba boykota bo sala. Professeur bako lobas bako benga wera susu professeur eleka. OK. Pour mouton professeur ya ba fere ya bandani ya bana. Balo batake wera za prof. Ya bana wenge musique à maison mère. Ça marche. Coach, ça marche. Oui. Bakombo nyonso mais papa, ils ont la place sur le plan professionnel. Wana ra langage ya bakinois quoi. Terre à terre. Mais on a place te. Ba benge balo ba mentor. Yemo faire na landa ki aloba ki mentor. Voilà. Mentor na na musique eza wera ensemble. Donc sur ce point là Ferre n'a pas tort, il y a la musique, moi n'a pas raté. To bima na ba débat bazoba, tout ça l'effort, ba fanatique, tout ça l'effort, to bima na débat. To comprendre, to mettre à moi niveau. To mettre à moi niveau, to comprendre ba propos. Très bien. Papa na musique qui sur le plan professionnel a la raté. Mentor. Oui. Lui c'est mon mentor. Mon mentor. Lui c'est mon président. C'est mon coach, c'est mon président, c'est mon boss. Voilà. C'est mon patron. Lui c'est mon manager. C'est mon manager. C'est mon papa et papa na mwana. Oh, c'est mon papa et Brian na tata na yende papa na mwana. Très bien. Tant que tu continues sur le plan professionnel, ba employera papa te, tous on a classe ko papa dona. N'est-ce que mamba lobezati. Ezali photo bimisa mo ebele lelo. Soto zongi pe na classe au monake. Même professeur à l'accès au kokomo benga jamais papa. Papa non. Azana âge à papa. O benga monsieur, o benga prof. Mon professeur. Mon professeur. On encadré. Voilà. Ba komba ngwana te sur le plan professionnel. Ba lo bata wera encadreur na biso, coach, patron, boss, tout ça là. Formateur. Omoni komo ba benga ki wana. Voilà, les grands formateurs. Souka na kombo. Donc dans le baga que non, wera za papa te mais wera zali formateur na bango tout. Voilà, papa est plasté. Papa c'est pour une famille. Ils ont placé sur le plan professionnel. OK. La normalité, bah papa n'y a pas papa. Mais ouais, na fait parler sur le plan professionnel. Professionnel, oui. Il faut professionnel. Voyez bah mot professionnel. Papa en a placé. Mais formateur, place ou en a place. Bah ouais, formateur, boss, patron, encadreur, coach, mentor. Non ça. Il mérite. Papa t'es. Donc, à quelque sorte. Ferrego Lazana a raison de dire que oui, en son azab mentor on a y mais la musique papa a la raté. Compréhension kaka, il y a ba fanatique parce que kobo sanate, on peut aux ala boy. Et ça na ba combat moko ba artiste belé ba ozala ba victime nango. Un jour. Et ça combat au fer azara nango, alongwa na wenge musique à maison mère na bon moment té. Ba fana wenge ba supporter départ. Départ et affaire été. Et zara en mon petit kalaka. OK. Il y a un monara sur le plan professionnel, ta vérité. Jamais me dit chez quelqu'un. Au monake, na batanwana, bana wenge nyo so ba poussa fali. Pour nous prouver si ko yé. T'es pas faire simbate à ça la retour. Très bien. Et ça même lo comme ba na bunda na nango. Ba spiritas. Ba supportera départ na été et ba combattra na ba sorti tout et simba tasani asala tout et pas bi so et simbité malamu na komanga entrepreneur mais retour au berka indete donc eza bongo eza ba loi moko ya nature to kuta na musique mais Sarah tozana okana makampika ya mona wana ya bana wana tozongi susu moki en arrière na moni ba vidéo ba extrait bimé belé
Papa Lutumba yoka kolela ya bana. Ba faire babandi koyeba babandi kolela. Wale sanze mboni sous pardon. Papa Diego za sanze mboni ma Chantal. Ma Chantal. Limbisanga baloba Papa Lutumba yoka kolela ya bana. King Kester Emene. Et ça dans sens en fait musique et ça professionnel mais na ndenga ba congolais ndeto memela yango na ba phrase na ba mot na ba langage tozora ba langage moko terre à terre familier. OK. Yoka kolela ya bana. Ouais razolo ba yoka kolela ya bana pourquoi parce que ba papa wana Lutumba déjà ambia kati. Voilà. Bongo yo benga ba wera bo benga ba faire tant ba sala ma Chantal banane ba banane. Papa Lutumba Simaro yoka kolela ya bana. Bana ba yesika. Bana na ngai. Yoka kolela ya bana na ngai. Bana sur le plan musical. Bano ba yesika. Baza bana li. Toloba ngo même na. Ba o ba obima sika. Tunanga ni toloba ngo na émission. Ah yaza mwana devant un tel. Voilà. Oui, ye aza mwana ngam na bimisa ye. Et ça ba langage moko to employer ba langage moko kinoiserie ya biso. Mais c'est pas sur le plan professionnel. Wera pesa kango sur le plan kinoiserie balangi la na biso nde tolobara yo amwana yo omone no te mutalo ba wana amwana pananga mutalo ba ne mwana amukolo donc yo benge sur le plan professionnel mwana yo ebo kumba te amwana mais langage professionnel ya solo c'est pas son enfant. Donc en disant que Papa Lutumba yoka kolela ya bana donc et ça vie azolinga pe abimisa bana o pe ba esika bazo pe chance occasion pe ya kobima baleki parce que ce tolobi bongo tozongi na wenge musique 4x4 shiba ki papa wera nandeni non je boza papa wera ndeni voilà so tolobi sous tozui Gilles était mulo pe ba ne kara des ana wera ye pa ika mwana. Mais on a sur le plan musical les a oui toke sur le plan musical la bana eza bana baleki baza inférieur na musique voilà rapport à biso yoka kolela bana musique bana wenge musique à maison mère Papa Lutumba mukolo na âge na ancienneté na carrière aga likolo il faut yoka kolela bana ko yoka kolela bana ba esika ba ocha ba vocal nani nze mbote ba vocal ba oui ba ocha kana ba vocal eza sous manière loba yoka kolela ya nouvelle génération voilà nouvelle génération on a ba langage kinoiserie bana ya wana so lobi penda ayemba ngwa chango penda ba article na ba mot o ezo sengelela yoka kolela ya nouvelle génération voilà. Très bien. Et ça commence à prendre du saveur parce que, en tout cas, bato est belé, bah c'est penché qu'à côté on a kolobake. Il faut qu'on dise que oui moi la musique à Zala. Fali à Zama na Kofi. Ouais comment? Na balangage kinoiserie oui. Sur le plan professionnel non. Fallait à moi na profiter. À moi na profiter. T'as mon até. À Zalaka musicien na ye. Bazong sata moi musala kaka. Voilà, là qui mona musala ya Kofi. Na ye ngwana azaki travailleur au sein du groupe Quartier Latin. Maza mona profiter. Donc lelo to PCJB raison à loba que na musique moi na zala raté. Te jibo zu raison. Voilà. Papa Chéra loba ngwa. Aloba kango tongo. Aloba kango na musique moi na mama bana moi na zala raté. Limbisa. Oh Jésus. Je demande pardon, les fanatiques de Wenge Musique à Maison Mère et Wenge Musique à BCBG, écoutez-moi. L'ancien Papa Chéri Jibem Piana Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans le croco, il avait dit Aloba Kiango sagement, tout ça là va sortir médiatique. À la con. Oh, JBN. N. JB jaloux. Papa moko jaloux alinga bana te. Abota bana te. Papa Chéri, tu étais c'est ma professionnelle. Très bien. On revient vers toi. Tu avais raison. Donc si raison les lona JB Piana loba que na musique bana bazala raté. Bayaka na savoir na bango. Merci. Bango ba leader bayaka juste ka orienter ko coacher ko la kisa ndenge ni makambo ko tambola. Coach. Surtout que nous plus loin to benga mentor parce que ba utana banda kuna bango sans combo ba ebani à travers ba wera na ba JB donc ba mentor lisusu. Donc Diego Milito passe à mona wata. Te mona tenandeni bango ba collègue bango nyos tu ba uta wingeti.
bauta wenge mais la team eza héritier yemoko te ba collègue ah mona te témoin te ba collègue penza ni mentor ba collègue ah Sarah yo pe lisusu ba collègue bango nyonso mbale bauta pa papa Weranson après koto yo moko akomi président yo lo Olivier azaki mwana ya héritier basala ba vocal bango nyonso wana non ce sont des collègues à qui ocha collègue na poids voilà. Très bien. Voilà, nous poursuivons toujours avec notre analyse très intelligente. Toko Tassiko rapidement. Namaramboya Ferregola na Kindingu. Ferregola lobby. Kindingu azana entreprise na ye. Kindingu asala ke pa inangaite. Kindingu azana entreprise na ye. Mais en tout cas, il lobby si Bachakou. Nana Sakasaka, l'épouse certifiée à Mouze Kindingu. Ayanduki. Saratola. En fait, on a un que. Un respect à opinion. Respect à opinion. On a obtenu Nana Sakasaka regarder. Ok. Tout ça, la compréhension de mon côté. Très bien. Dede Kindingu wa mobile ya nana. So yi nana monique ba propos ya faire et c'est pélicité. Aza libre ya ko réagir. OK. Aza mbalai. Aza libre na déplacement lobi moto linga ba sakana na mobile. Na mobile na ye. Oui. Donc ils ont dépendre na selon compréhension à mutu. Papa dona, oui bi avant ya condamner batu faut ye ba ko sa analyse pe pona batu. OK. Côté la cerveau à mon capacité dans mon place ça la compréhension au moment de tous à boy ils ont le mususu basali yo ou banaliser ngobia ya na ngotina te ouais na olanda ngote mais quand même le basali yo basalinga nga même mutu tina justice très bien mutamdo ana manière ya ko réagir réaction mutu na manière ya réagir ana pense motema batu musu to na ba benga ba motema mukuse voilà olobika siko apasuki ka siko motema mukuse donc yo so moni ba propos à faire ils a passable et pas nana elekite et pas nana saka saka eleki na moté asa libre pe osani ya ko réagir mais selon moi OK moi je trouve que Papa Sango a une question à Kindingu. Mais éviter est-ce que Kindingu a une bonne relation na Ferregola kaka. OK. Et ça la question peut la question peut faut se poser. Moi je crois que est-ce que ça peut mbali boso batu na faire Kindingu. Ça pique à la question se pose. Ngana mon affaire na concert à Stade des Martyrs na Kindingu na voiture. OK. Faire à la sortie na Stade des Martyrs na Kindingu. Ils ont la francophonie. Francophonie. Quelque part, ils ont considération. Très bien. Na concert à Ferregola Kindingu a matara na podium. Alubima amnae. Même Kindingu a matara na podium à Fabregas alupipe ma amnae. Bien. Bon, ce qui fait à l'obi Kindingu a sa entreprise a sala makamnae. Parce que signer rappé ba contrat na ndenge na ye na kombo na ye. Oui. Donc ils ont gâté mon atinda kai. Ngala ko développer on a sens nini. Ba artiste musicien bazara jaloux. Kindingu alobela ba musicien nyonso. Oui. Alobela tina ba pasteur. Je crois que tant que les arapé ba ta faire. Propose à la monta faire, il faut à 100% faire. 100% faire. Voilà. Au lobela Kofi récemment tout le monde qui dit on lobeli Kofi alobeli Fabrica alobela ba Moïse Mbiye ba te belebele. Donc moi je pense que peut-être na koto ana ferré a tchakae entreprise à Kindingu pour ceux qui peuvent nous au travailler à ferré au simba ba OK sous na entreprise à mutumusute. Voilà et alors ba benga kena gouverne le gaulois so moni ba yambi alobela kama ye faire ou rien. Bien. Peut-être yango et sala bango moi mes attentes wana selon ngani na komo kanisa ndo moni faire pas répondre bongo peut-être mais na éviter ceux qui ndingu na faire bazaka en bon terme ngana oloba kaka bon
Ah, peut-être qu'on peut s'en absorber conseil pour tout qui live visage. Live, le cas si j'ai dans le lobby. Le lobby na 8 heures. Live parce que Kindingo pas libre à s'exprimer. Toye bani na ngwa oloba. Mais ngana mamona ngo ils a des avantages total. Na côté ya nani? Kindingo. À côté ya Kindingo. Faire rien. OK. Faire ana ba fan na ekaka. Batu ba continuer kotala et faire ne perd. Mais musée pas appelé na notoriété na ye, batu balingaka ye puis kaka. Ouais, batu balingaka ye mais la majorité pour l'instant bato ba soutenir ye plus ils araba gaulois. OK. Oui. C'est vrai que ba mission to bi bazana bango bengra. Et cause à la paix faire non akabila mbongo te mais à travers ba fanatique se retrouve à d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pour tout le monde en fallait au peso mbongo te, causer la te. Mais même ce sur mon fan na emo kwa ko bengwa. Dans ces pays, la sombela qui au moins parfum. Voilà. Donc, ngala olobaki Kindingo a père de moi belé en confiance parce que Kindingo a outi pas faire été. Oui. A outi bisiki belé papa chéri héritier par-ci par-là. Alors, na éviter les lots sera bati ka faire. C'est que il faut azonga pena naître. Bien. Allo bela batutu. Batutu asenga pe batutu. So il peut fati ka faire. Afinga pe faire été. OK. Ici, la vie continue. Alors, mais dans le moment où, est-ce que vous avez une gratitude, il y a des musiciens, ndenge faire lobby bongo, mutolo baba musée à subir quand injustice à des musiciens que au lobby la mission. Faire ma charge à Kindingo te parce que Kindingo parle de beaucoup d'artistes. Est-ce que vous comprenez le on a émission? Et quand vous allez loko wana kaka. OK. Na éviter ça vous comprendre maman. Très bien, très bien. Et pour qui kozala et loko wana les abango. Ba musicien musicien ta sola na mutu mususu. Aye bisote kalinga kete. Non, alobate. So ya mon attend sous petit mo boyo comme fula et voilà émission aya les gana te va assumer non ndeko lobelanga ndepo lobelaka mutu ngona mususu bete kalinga kete. Donc aolinga ko assumer ote. OK. A quoi assumer bateau baza 100% ferré. Mais au-delà de ça, moi je sais que les artistes musiciens sont des ingrats. Parce que so potali kindingo l'autre fois kindara pe makala na compte pe affaire été. Na comment kamba ya ba diabo ba Moïse Mbiye. Et ça va pour ba faire été. Donc faire à quoi assumer ba charge wana penyon sauter. Arrêtez ça zo comprendre. À quoi assumer ba charge wana nyon sauter la télévision. Comment ni ba tumsu ba dans ni nga finganga faire azara na sima. Akimi yango. Mais Akimi yango proprement kolobake à l'entreprise na yé a signé un contrat. Tout ça là. Moi je trouve que ça aura moins de compréhension et nana sakasaka ba réaction na eza logique aza moisi de 1 de 2 aza na mutema de 3 alingi pe mobali na ye do amoni yango humiliation po batu musu ba seki na ba commentaire ba kati yango et tout kanda wana sali sortie médiatique mais ce qui lobby Kindingo nde troyer ba décision ya Kindingo sora ultima longwa ndenge moi sina lobby ke alongwe pas faire asengi batu nyonso ba pardon moi je préfère ba se limiter ka wana ba déborder té mais ce comme ke ba finga faire tout ça là même ba musicien musu ba tikali ba obanga. Et puis, net motoka fallait limbisa anete. Donc ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien Kindingo. Mais de l'autre côté, bagolo musupe bandi ya ko démarrer Kindingo na mwasi na. Na émission et aux alamabe. Donc bandi ya ko démarrer sans cesse. Et aux alamabe. Et na mabe wana muta aux alara perdant, ils era Kindingo. Na mode ya babimisi mibali nyonso imana na saka saka. Na émission. Babimisi bango de nyonso ba matida ba miniature. Oui ba golwati. Et du coup ce qu'on a na saka saka zangi contrôle. Nde na omona. Nde za suna contrôle te. Est-ce yo ebi ba golwati. Mais wana est-ce que zate ka ko induire mobile une erreur? Bon, quoi induire mobile. Parce que ça suna contrôle te. Te ba mikolo. Ba mikolo. Très bien. Pour atana sa kanda conscience mutaeba ke kombo na osala oyo suka nango ekozala. Moi je pense que ceux qui bana ba problème na ferry et que Kindingo alingi a se laver ponanga sera ta l'émission nanga à reconnaître ba erreur nae. Très bien. Oui binga linga phrase oteke tina finga yo mutu tel mutatindanga te ozai mo amukete. Mais sérieux pour le babon pe na TV ke na lobate ke batindanga na finga mutu niki atindaka te abandeni azo makasa otina ngande niki ando tindo te atina ngibandeni ana puwa wana ya otinda mutu mukolo lo wanga na finga mutu no
je l'ai fait pour Nangamo Konano. Par amour, il y a dossier oh yo zo kamawa et zo solution TP sur Kanda. Non, yo sala qui on pour parce que andai ko kosa dossier mon boy. Ah OK. Qu'est-ce mawe pe sur Kanda solution zo mato bando. Très bien. Voilà, donc ras-le-bol. Kofinga muto eza volonté. Très bien. Papa. Nga na émission moni ba mission to a Congo ya na mission mon côté ba bisa audio na ya otina mutafinga azate ouais azate nani boy démarrer na TV jamais tinda o konta apexo mais aibi ke yo otindika apekiso mais na mutema na ye alingi to yo kaye finga kaka voilà pour preuve alobaki na pekisaka ye momona ndeni yo mkonzo pekisi mutu na orchestre na ma finga kaka c'est ko ça na autorité te c'est que otinda o sepelaka nango yango o suspendaka ete o benganaka ete o sepelaka mais eza na musicien moko te na Congo ba obimisaka audio na ya tinda ya mutafinga azate yaya baba hypocrite basala yango bongo te donc nga na olobake oleki ndingu aya ko attaquer Ferré tant mieux à s'excuser ne kaka atiane kana se bon aleka asengela peut-être moi signe pardon sur les équipes à Gaulois aza libre sera se sentir paix à sous la place pas faire et tako kende OK donc sera Monique fa kende ngana oloba na kindingo que asala kaka émission na e live na e pardon na batu nyonso ya finga au nom du Ferré bo pardonnenga na finga ibino koloba ke o batinda kinga wana de preuve dango opesa biso te tant mieux assume qui na finga qui na chrétien qui na critica qui en tout cas fali Ferré nani bolimbisanga désormais kindingu naza isusu pona mutu moko te na mona ki ami benga porte-parole de la République voilà ka ba mission nyonso voilà et ça cop na yo mo cheke kotaka nango oleo luka penchant bima na penchant zala pona batu nyonso et puis ko attaquer no peut faire rete po et détruire surtout côté moi si na e ba Gaulois et du coup, to senga pe côté ba Gaulois, pas me camper ko chama ina vie parce que rien ne prouve que kindingu lobi tanga ko ya ko loba ko finga Ferré. Rien ne prouve. Donc bochana no maina vino, bochama ina vino botika ko démarrer dans le musée kindingu. Alors, Sarah, quelque chose que tu viens de dire ici est très très important. Pourquoi au lobby que na Congo oyo musicien moko te si atinda ba tunaye ba ko finga na télévision. Tandis que Motango Koufika a pour peut-être sorti médiatique qui a fait un éboulement Motango, c'est Léo Scram. Aleka qui a lobby, il confirme que vient tourner Moutatinda Rabatunaïba Finga Adolphe, vient tourner Moutatinda Rabatunaïba Finga JB, vient wana za conscient Moutatinda Rabatunaïba Finga ba master na ye, wana c'est Léo Scram. Qu'est-ce que tu peux dire? Preuve na onde sko izate. Preuve yango kasi batango baleka na TV ba finga ka ba odi ba nani ba finga ka. Soko moni batu ba fingela pona artiste azo pekisa te. Azo suspendre tazo longola bango te. Bazaka d'accord. Mais koloba ke musicien. Couper sa mot d'ordre. Non na monate. Rien. Dokuta. OK. Ya solo bana sens que pas pekisa bango te c'est que andima kabaya ko sala. Mais koloba ke we rapenda bo alobi nanyo kene ko démarrer te. Voilà rien. OK. Voilà rien. Barama il était. Voilà jamais mutu mo asala ngwazate. Pas bi que ça risque. Ça risque papa. Lobiso lelo likambo tourner mal. Auza na facilité lo ba ke yo muto tinda ngana lo ba boy na sala boy. Moi je pense que ba tuto bantoura ba musicien ba tala ba intérêt na bango. Donc sora monique muto azo ke bien tena leader nanga. Comme on a tous les coups sont permis. Voilà. Sans que we ratinda mutu. Et ça la bon. Non 12. Ko sala te. Mais ça ko la sala ngo 10 fois. Voilà. Oh mon amour bengo, bo répondre moi na wana te. Mais o répondre à suspendre. À suspendre yo te. C'est que c'est te bo sala ngo te bo le bolo baté. Mais moi quand répondre, moi quand attend répondre, mais longo la. Attends suspension ko zoate. On va finir avec ce sujet. Tarato là, est-ce que depuis to bani to bimi na wenge te? Wenge na wenge. Donc tout ça na wenge. On va finir avec ça. En réalité, c'est le problème ni entre Ferré et héritier. Et c'est la ranini. Nathan normal, est-ce qu'on peut comparer Ferré et héritier? Mais c'est déjà et c'est comment là déjà possible? Possibilités aux alatés. Comment ça? Bah on sommes balé ba mission ba outil placement quoi. Ouais. Possibilités aux alatés parce que
tobeta ma solo ya carrière parce que ba professionnel ba on balé ba artiste. Héritier ne fait pas le poids de fer sur le plan carrière. Ok, carrière a fait Rezali Moulaye plus que avec des albums. Oui, on sait que c'est jusque là. Nandimita ça aussi 5 ou 6 albums. Héritier ça 3 ou 4. C'est belé 4. Voilà. 3. Voilà. Yo yebsanga monto à ba vingtaine, ba trentaine d'albums. Na ba nzembo à succès. To va ça bango to ça à comparaison. Non, bah ça ba musicien, on peut. Na lobi so to bito kota na comparaison, trop choqué plus héritier. Ça sert à rien. Bato ba mona attend na loba ke faire un héritier to go comparer ba monte ba mo alora na ki héritier té. Pour so to koti na kata comparaison. Héritier okoya. Mbala mo bolo ba ke ba côté la faire ba ki héritier. Ya mo na kata na mukuse to ko comparer té pour ne pas les. Mais ndenge ni lelo bato soupe bazwa audacité à comparer à Fally na Kofi. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut jamais comparer Fally et Kofi. Fally na Kofi a sa carrière que les Fally. Ok. Fally balobake lelo, Fally a sali makambo ba Kofi ba sala ndete. Mais kozwa bango mi balé ko tia bango na comparaison ya carrière, c'est compliqué. Très bien. Fally a combien d'albums? Kofi a combien d'albums? Il y a tous on bandana o nzembo na zakolinga nzembo kiminga yakala wana Kofi longi matokolo ba bouton tozonga kuna donc au mona ke obi tozonga wabi Kofi matokolo elongi ba bouton muto esali 1 2 3 tout ça là tozonga kuna te lelo Kofi amamasi tozonga kuna te. En fait on peut dire Lelo Fally à l'équipe Kofi na succès, ça marche. Ok, voilà. Fally, on peut dire ça. Oui. Fally à l'équipe Kofi na succès. Actuellement, oui. Oui. On y a bien pour ma biso et ça ni. Ba langage. Tozo bima na professionnel. Comment trop professionnel hein? Ya trop de voyages. En tout cas. Et là que pour ma biso to c'est la langage quinoiserie. Voilà. Et du coup ça détruit. C'est un langage à quinoiserie ne peut permettre biso de comparer Kofi na Fally. Or, surtout hier sur le plan professionnel Toroloba Boye. Actuellement Fally pour parler qui Kofi na succès. Oui. Actuellement c'est que Fally fait na ba trophée n'y histoire récolté, Kofi n'a pas pu le faire. Très bien. Mais Toroloba te Kofi na Fally to tient la balance. Fally a chanté chez Kofi. Fallait aimer Kachakati. C'est intéressant. Fallait aimer Coco. Et ça a succès. L'album de Kofi. Très bien. Toko Makunandeni. Est-ce que Kofi fallait au foot à Kofi? Insalamable. Au moins place le bébé. Insalamable. Voilà. Donc c'est très compliqué. Et là que bon ma biso ça ba langage quinoiserie biso bato to moi maele to kenda moi classe papa dona tout ça l'effort ya kozong ça bato na ba langage professionnel. On parle de professionnels. Très bien. Qui sont les artistes? To betali solo ya parler teke nde to za boye moi na ken pianala la kinzala. Te non. To beta ma solo musique. Ndenge za boye fallait bimisi nzembo. Tout employé ba mot artistique na ba mot professionnel eux ils ont singlé là aura to lo ba makamba constant mutamba ya photo cha ba article. Ah oui. Oh to ke na ba langage terre à terre te to ko tela ngo ba article parce que ça mambo eza na justice dans l'état. Et si l'été ça soit makamba na mambo. Donc sur le plan professionnel to ko comparer Kofi na Fally te. Mais héritier na fait baza comparable. Pourquoi? Ba outil même orchestre, ba yembi na même orchestre, ba yembi na ba même chanson. Te, yango te zo définir comparaison. Comparaison est sur le plan carrière na ancienneté à Moussala. Ba ou ta place mon commun. Vous faire étant à longwa na neni, abandi carrière na neni na zana combien d'albums to comparer neni. Bon. Actuellement alors on peut les faire comme on l'a fait avec Kofi et Fally. Actuellement. Non, actuellement, Fally a un succès qu'on les a Kofi. Oui. Là, c'est oui. Donc, on va dire qu'actuellement, Héritier a un succès qu'on les a fait. En tout cas, Dieu m'entend parler, je n'ai pas vu.
Quand on parle du succès, on voit les concerts accompagnés. Les albums, les concerts, papa. Les chansons. Les chansons et tout. Banzembo, ils ont accompagné succès. Au moment où tu auras un succès, il faut avoir un concert, oui. Une production. Oui. Tu sais, tu es holandais, ni non quoi bana. Au moment où ngalinga ma musique sous pour na ba vérité mingi. Et dès la vérité mingi est choqué. Et choqué va te bêler, la vérité blesse. Mais il faut pas supporter. Tant que tu as les carayens qui ont succès actuellement, na ba trophée, na ba album, na ba concert, na ba production, mais non. On doit dire clair. Est-ce que ba salo faire à Betty ya sa betiang? Toko makunandeni papa Dona. En fait, eza guerre ya débat na wenge. OK. Parce que la place wana. Eza guerre mo ya débat na wenge. Ba on dirait ba wele la na ebakate soki ezara ba wele la héritage a wenge. Mais oui rakufina nte. Viens ton azana et pas préparer pour un concert. Oui rakufina nte. Oui razo beta ba concert tilelo. Bo wele la ni. Est-ce que tilelo ba wele la qui dernier fils wana? Faire ça na dernier fils nini actuellement. Faire na ba fan nae. Un orchestre na ba musicien nae. Azabeta ba concert, azupe mbongo na musique. Pour faire azum. Mais bande pe ko défendre ngo dernier fils c'est en déféré. Oui mais faire azum mbongo atongi pe bandako. Bandako. Hérité pas azupe mbongo atongi pe bandako. Asumpe mituka. Akabela pe batu mbongo na ba concert. OK. OK pe pas hérité pas kabelo pe mbongo. OK. Ndenge na yo kaka. Wana ndengo yo kaka. Ndenge na yo kaka. Ngana mona parce que na kota na 2 3 4 parcelles à faire. Ba oui ça ngapenda o le pango à faire. OK. Na kiota la mutabi na foute la pas faire. Tout na na veni et pas faire. Pas faire. Mi ça tout déjà. Okay. Sans compter place à vendre. Et na ba mituka na na automoni faire auto kota mutuka sikati. Voilà. Fali pas somba mituka. Mituka. Ngana ebi les missions so asomi mutuka, makele les aider à la télé. Oui. Ça fait des années, yo so moni mutuka hérité. Et tata mo mutuka ni. Donc déjà le gros. Non mais tata mo la mutuka belete. Ma mère tata mo la cortège. Kasi yango na lo bati, so que zali, tout le monde na internet, tu ebi via ba musicien. Ba musicien matala na. Aye na internet. On te faire asombi aye nango. Fallait pas somba ki akina, Kofi pas somba ki. Kofi pas somba. Donc, aux hommes que biloko mususu to bito kota na ba comparaison, ba ko miso balatisi yo chapeau yo mutu anani oyo. Oui. Yo mutu anani oyo. Ka pose lo ba vérité. Yango pona ozala bien na batango nyonso na se déconnecter na ma musique. Mais so na bina kota au mona ke ngana osolara pembe. Très bien. Donc biloko mususu totika ko comparer ngona ki fanatique. Pour on a ba comparaison qui fanatique. Ya ba fanatique, voilà. To comparer faire René héritier, comparaison qui fanatique. To longola bango na ki fanatique, to zui bango sur le plan professionnel. To zo bango awa, to tia bango place yo pas défendre biso. Sur le plan professionnel. Yo sala nini. Tant to banda kaka album, mon sous au katana. Muso abandi au continuer. Abandi au continuer. 6e album nanga. Nombre de chansons. Wana ya c'est Silaki. C'est Silaki. Faire azo sa continuité. Nombre de chansons. Azo continuer kaka. Nombre de concerts. Azo continuer kaka. Nombre de voyages. Papa, continuité. Nombre des albums. Continuité. Vous comprenez. Place wana soto ko. Nombre de fanatiques. Na isu eza mabe. Donc moi je dirais que biso to média to kota na kati ya ba propos ba fan. Ba fanatique te. Wana ba langage ba fan. Biso to tikala. Professionnellement au milieu du terrain. So la kana milieu du terrain oui. Wana ya ba fanatique fan moko ta ko ndima ke misem so leki artiste né. Nouveau. C'est impossible. Ata yango ezomona na avec des preuves. On dit maté. Faut ba lo baka ke Richard leki ferry. Pour la bango c'est normal. Ba warrior faut ba lo baka ke Fali aleki Kofi. Pour la bango c'est normal. Oui. Baba fan mais biso média to ngana ko kota na bêtise. Biso to ko analyser to ko like sabino ndenge nini aleki ndenge aleki. Voilà. So bolo que actuellement Fali aleki Kofi na succès to ndimi. Nanga na ndimi na kati. Mais so to bito lo bakena Fali aleki Kofi na carrière sur le pas. Kofi alikolo. Bien. Mobala Cindy, vieux Mutunguba alikolo. Nani? Papa oyo ka ba pese kombo yo Mutunguba yo ngate. Papa wemba te Dani Dona. Wana skonde nzembo yo linga makasi wana azalaka ndenge ni? Nzembo linga. Chance na ngaya po mwana. Wana kutata na carrière te bimisa engana leki.
Attends la carrière te. Ikia, a la carrière te. Maman si. Tu comme mélanger papa, tozo ya. Bon, mesdames et messieurs. Tozo la dossier mambi ya belle. Oyo, ezali premier épisode. Bana wengende siko. Ah, bazara vrai te. On a dit conclut maman en disant que bazara vrai te. Manam ebela mamuto lobi bo conclut que bazara vrai te. Balingana te. Est-ce que bien ne pas à moi na wenge? Balingana te. Il n'est pas aussi bien ba peine na ya bana wengete. Est-ce que bazara vrai te na ndengeni? Est-ce que yebi n'a pas ce exemple mon qui ça va choquer les gens mais je suis obligé de les dire. Vas-y. Les loyo ce qui Diego a salinze moment siko. Et ça c'est pouf. Sur le plan international. Donc à Pélico. OK. Est-ce que yebi que papa na ya obima? Papa ba obime belé. OK. Mais pour on a succès te bako wanga non. Bon papa t'es mentor obima. Biso zonga professionnel. Zonga professionnel. Mentor ba obima. Na la ba kinoiserie papa ba obima. Nga zara président na orchestre nanga. Ba fanatique ya côté Outa. Ma Outa pas na biso wana mission na biso. Est-ce que ce qu'il fallait échouer qui na musique? Ba Kofi fil banga ba réclamer le roi moi na Kofi? Non. Faut arrêter. Banga ba bete karane ba obita ba msusu wana ba kara. Il faut arrêter. Ya on appelle ça exemple ce qui lelo papa Diego a commis na succès papa Dona. Même wera obima na télévision lobake abanda pananga. Pas petit Diego. Voilà petit nanga. Petit a parlé azaki. Ah, ça va. Ya on mona na lobaelo mona ça moi il faut chercher l'argent, il faut bosser. Na domaine nyoso so réussir aux considération. Papa, à ta famille boaka yo ba wanga na yo. Mukolo nzamba ko élever yo ka ba même personne wana ba okoma. Wa mwana bisoti. Wana petite sœur nanga. Na la photo. Na la photo. Tokola na ye. Oh, wa tokola ne bala moko. Petit nanga yo, petit nanga yo. Ya na epe afufu wana mnaleki. Petit mon respect. Wana tata mwasi nanga na confirmer. Non, la vie est compliquée hein, c'est bon. Compliqué. Arrêtez de minimiser les artistes. Très bien. Baza bana ya ba leaderté. Baza bana na bango te. Benga bango sur le plan professionnel. Ouais. So bolobi atazaki travailleur ya wera. Ça passe. Mais koloba ke wana mwana wera te, mwana te. To loba na ba langage professionnel baza bana te. Baza bauti ba encadreur na bango, ba coach na bango, ba mentor na bango. Mais koloba bana so le we faire wana izwa ki pété. Est-ce que bon réclame? Est-ce que bezwa ki na ngotende belé pe bazwa te? Est-ce que batanga ba kombo na bango? Baze beleti. Belé. La ma email alias te. Surtout bito ndo tanga wa ekomi o baza belé ba tanga ba kombo na bango te. Ba le cas inaperçu. Ata ye Kofi, so razo réclamer fali comme mwana. Bon Gibson. Ah, c'est ça. Ba burompela. C'est ça, bazaza. Ba soleil wanga bazaza. Ya on abi ba vrai témoin d'intérêt. On a musique. Monde d'intérêt, musique te na vie normale. Ouais. Ba tout ba vivre na monde d'intérêt. Au monde même yo papa Dona même yo na famille na bien so il lelo ba biki papa Dona asimba moi 100 francs papa Dona a fouté la moi na no comme nerval papa Dona. Et puis que so il problème moi ils na famille. Ba mikolo ba su décision mais ba lo ba te. Tozela non to capé décision papa Dona. Aya nan. Moza mwana. Très bien. Kozwa réussite et comme ça kamutu na mwani yo fo na force na respect voilà ozana oleki mais ba ozela yo loba te tozela non papa Dona loba le papa Dona to tikele au parole voilà au conclure kolo a mikolo mais ba considérer comme loba Dona te vi faut luka il faut reluka faut luka kangelo on a ebso lelo très bien ya on a bisoki même ferré même fali wana simba kité lelo ba papa wana ba bimi ba déclarer bango banga ba bimate parce que bana ba ne belende ni ba déclarer ka ba o bana succès ba fanatique ya ba leader ba mbamba mona na biso mona ba mbamba auta awo parce que ba bongi Sarah Tola merci beaucoup ebele sozu wera sozu Kofi bazana bana ebele oh nani akenda wapi Nani, Lola Mwana. Merci. Oh, grand chanteur hein. Mwana vient na biso di doyongo. Papa, bana baza. Ah, Lola Mwana Kofi. Muta kwa ko réclamer au ka tango amoni récite.
ala tasko gloire wana amona que ngam na forma ngam mwana nga mais est-ce que pour moi wana koma au hasard au soutenir qui est-ce qu'on contribue à accompagner qui est dans lutte yo point d'interrogation. Merci beaucoup Sarah Tola, mesdames et messieurs, ezali épisode ya liboso ya duo oyo. Vous allez tellement ébélé à Kolanda Bisso à travers vos chaînes d'actualité, tout info ainsi que Sarah Tola TV. Mais vous avez gentil to lobeli libanga na ngafte. Oh, yo libanga. Pas ferret. Oh, nanti muni. Na okita na okita. Oh, aboki yo. Abiso ba boki to na actualité té. Aboki Sarah Tola kuna. Ah, ça va. Ouais, ma vie na yo. T'es na bi saudi. Ngana na kata ba vie. C'est yo koma golois. C'est yo koma golois. Ngana tengana na kata administration, ngam na kata ba leke chu bana na tu ba okenda puto. Yo mtolongola bango. Te ba okete. Ngaka na sawa. Yo kata mama wa. Te ba okete. Te abo atanga na sengeli bango kasi. Tenga pekse faire ba okete. Ngam na bana na tu ngam na kata bango. Ata ba sali ba challenge ba bini ba tikali motaka. Voyage ate. Mais ndeti ndeko na mosi wana bundi petro kende pata poto. Ok. Akoma ka rouge na Kinshasa. Fungola motema Sarah Tola. Fungola motema. Te ba ok. Ba senga ba pardon, saute ba ok. Très bien. Bon, senga peut-être pardon le deuxième épisode, c'est pas. Voilà. Ezali épisode ya liboso pour na Dieu na bino misana. Merci beaucoup pour zaki belé à Kolanda Biso na pesi merci Emote na le mécène, le boss Jean-Claude Mabanzo sitôt dit, sitôt fait depuis la Suisse. Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Nzembo o ba dédié une très belle chanson aux al mikolo vraiment qu'on savourer. Nanzembo wana il a dit, il a fait. Merci à toutes ces personnes bolingara Biso, bolingara Sarah Tola, bolingara Dona Konde, nous sommes là de retour. Oui, poani na tuni kilibanga. Poani. Bat basili kit. Deni. Balo baleli sou. Atangi huna manike. Baleli te. Baleli te ndeni. Mais est-ce qu'on montre que non même à taba musicien bango comment comprendre que ma mususu c'est mieux que tu ko tchaka na se hein. Bah ouais. Bah comment comprendre bango ba leader hein. Bah comment comprendre bango. Après si ba ken piana, je te dis. Oh, ça ramambolo mais ça solo tonne. Faire eza wana, eza internet. Ah. Écoutez dans le deuxième épisode. Ah on est à 12 c'est que non. A ben na pona ko sala makambo. Accompagne préféré ah. Bon. L'affaire la deuxième émission. Affaire à suivre. Amen. Deuxième épisode tout à l'heure. Tout à l'heure. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure.